Liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba solo na kombo ya nzambe mpungutulendo ya manza velela na kombo ya mvidele mukulu wa bankambwa kombo ya maweja nangila na kombo ya akonga mongali nyamolo ibanza chemaunga mbunga solo lelo tokutani susu bomo mesano par rapport à promesse, il y a continuité de la fête. Fête, il y a l'Ikabo, il y a le 26 juin 1706, au moment qui m'a vite à l'Okotaki, mon bic ici. Topé l'Ikabo, et Pessamé la Guénan Zakumba, Tozo Koba Yenda, Totombeli, Mokili Mobimba, Bakoko Banso, Mokili Mobimba, Teke la mou 313e édition, na Kombo Yanzakumba. Yango, to clôturer dans le Sambo, ya Credo. Mais tout le monde déjà que les lopes ça le samedi à partir à 16h. Bolimbi Simoukier tout à 16h. Mais c'est plus ou moins 16h20 par rapport au bandé ko koti sa ba vidéo na biso mususu na niveau ya chaîne. O to salagi ya sika o ezoko rassembler makambo etali mobimba ba programme topé ya makambo tout o liloba nzambe azo développer pour na bato ba comprendre réalité. Vie ya messager na badara na Kinshasa, vie ya biso tozali na Maroc, et à la longue pour découvrir peu messager na Suisse, pour découvrir peu messager na Londres, na Canada, na Arabie Saoudite, na Dubaï, na États-Unis d'Amérique, Chicago, Texas, partout, otobenga Luanda, topé Angola, otobenga lokola Sénégal, pe Cameroun, Côte d'Ivoire, pe Nigeria. Donc, tu redécouvrir les messagers, puis pas union, tu as 23 000 hommes. Tu es pour notre Koksamokano, il y a 4 cordons ombilical. Il y a colonisation où ils vendent de la biso pour nous, c'est la biso toujours ciment. Donc, tu as fait un moment qui m'a vite le 26 juin, ils vendent de lobby. Et ça, là, 3 jours. Ça veut dire le sambo souka to ça lobby. Après lobby, to continue makambo Italie. Fête a suivi, to pe fête ya kolandela makambo yango pe ça 3 jours et ko mema biso mamongo na accomplissement il y a le 2 juillet pour na to atteindre makambo Italie revenu de bénédiction. Yango tozo lo be makambo Italie ba fête. Na mukola lelo tenu to apprendre bino que mutu muindo dans un programme na déterminé ya année mobimba. Programme annuel. Le roi biso kutana na mvuluzi kimbango. Apesi biso mabomba mi ya l'homme noir depuis la souffrance de nos aïeux jusqu'à nos jours, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, ça nous recommande de changer tout et d'élaborer un programme qui sera déterminé oyo et de défendre caché yangana yo par rapport ya babola mutope ya mabomba ni tope ya makokinyo su onzamba bomba na kati ngana yo na programme annuel na biso batu mwindu ya génération oyo tozali déterminer ko ebisa mokili mobimba ete biso tozana lolenge na biso ko fêter anniversaire. Nous allons le fêter bonne année. Oh, bino ba chrétien, topé ba africain, oh, vous a colonisé. Vous avez dit la mode de vie européenne. Vous avez la bonne fête le 1er janvier. Vous avez le 1er janvier, vous avez fait une bonne fête. Parce que vous avez fait une fête à Bana Nabiso. Dans le 1er janvier, vous avez fait une fête à Bana. Bana Nabiso, tout, il y a mon kilimobibe africain. Et ça n'a pas de fête wana pe kuna na fête wana to saka lo sambo ya protection familiale ya robate là-bas na biso ya opesa bango à venir à solo par rapport ya lobby na bango. Et na février avant février na janvier to za sous na fête ya le 4 janvier. Le 4 janvier 1959 bakoko na biso batu mwindu o bakoma milimu babimaka na etando ya Kinshasa
na stade du 4 janvier au bobengi 20 mai. Babimaka ba soda ya mikuse balati banzakomba to pe balati ba teni attache à cette époque. Bamindele bazaka na teni attache te o lelo Pentagone azolia droit ya caché. Kasi bamindele na époque wana bazalaka na teni ya kaki, coupé à kaki, époque coloniale, bandola ta coupé à kaki. Teni attache o Arméniens tout ya Afrique mon mimbato, Arméniens tout ya monde entier zo salela, ezali caché de l'homme noir. Yango tozo déclaré que la Pentagone va nous remettre notre propre cachet. Oh, tenu wana on sait caché des esprits de la justice de l'homme noir, puisque tu le déjà que en 1600 molimo na biso ya batu mwindu oyo ezoko gérer responsabilité ya justice babengi koko kuku pemba abimaki na Belgique en plein hiver. Tolo Pouelele, alataki Jipon Rafia babengi un grand roi puissant, comme on a Koukou Pemba. Les autres reconnaître comme l'esprit de la justice de l'homme noir. Pendant tout invoquer, topeto kota na fréquence ya okuta naye et c'est utiliser couleur rouge, mais tout là t'as le droit bangangate. Donc on a plusieurs esprits de la justice de l'homme noir. Oui, c'est un toye ko la paix. To comprendre prière il y a chaque esprit. Pour nous alana droit d'accès. Ya ko benga ka bango ba intervenir biso na mamakambu ndenge na ndenge. Toye ko zwa na mois ya février. Na mois ya février mutu mwindo ko fêter fête ya bilanga. Fête ya bilanga ezaka chaque le 15 février. Kuna na fête ya bilanga to sala makambo etali prière ya production. To pe prière ya bilanga. C'est que to zwa ba revenu ya récolte. Ya biloko nyonso obiso to lonaki to présenter ngona monde pona to laksake kolone za malamu soki to loni nde to ko multiplier bolamu e bomengo o nzamba pesa ki biso puisque kwa kabela ki biso ngo tokokanga maboko te puisque so tokanga maboko tant que tozobota bato bazo se multiplier na mokili et ko surcharger biso kasi soki tozusko onza mapesa ki biso to bandi sous ko multiplier ngo par rapport ya service de la terre et ko permettre biso na ba garde-fou ya ba makambo ndenge na ndenge et ko pesa biso plusieurs responsabilités ya ko gérer mokili o na maboko pona toka bola bilei na tout étendue de la terre. Iloba nzambe bo mo seko abaka ko esika la seko. Na mois février. Tobi que tozana makambo ebele to ko sa na mois février, mais pour le moment to présenter bino na ka que chaque le 15 février mutu mwindo azaka na fête na ye ba benga ngo fête ya bilanga. Faut auto fêtaka par rapport au mouvement périodique de notre saison. Et dans le mois de mars, troisième mois, nous allons faire le 18 mars 1921, Mukolo o Mvulus Kimbangu azwaki nguya na ye na etando ya Matadi Mayo. Pamba te expliquer déjà que en 1914, Kimbangu azaki na Bakongo, atelemelaki ba protestant kuna na mission ya Ngombe Lutete. Aipse ba protestant que Nzambe ya bakoko alati nzoto na epe apese nguya a dévoiler tous les secrets cachés de l'humanité. Et aipse bango ke bo fongo la Bible botala bolobi linga moninga no logo milingaka kasi na remarque spirituelle de l'homme noir y a constaté que bamindele balingi bisote puisque en 1921 bando kanga batu par la force comme maman on avait États-Unis comme maman on avait Europe. C'est qu'une grande partie ya bato ba Congo bangwa lelo ba comme ba haïtien bangwa lelo ba comme ba guadeloupéen bangwa lelo ba comme ba martiniquais topé plusieurs titres o bozoyo kalelo to kabwani ba famille ezoye bana souste na bolingo ya solo o nzambe pour mutile nzamba nzavelela ayaki nango kati na ngana yo pona to comprendre bolingoni to sengi to vivre nango pona to gérer monde entier par rapport
ya bamakoki nyonso oyo akabelaki biso likolo nse. C'est que en 1914 baprotestant ngombe lutete to pe ngombe kinsuka babenganaki Mvulus Kimbangu na Congo, puisque atelemelaki bango atraitaki injustice ya relaxa l'homme blanc que soki bino boyaki na Bible moto mwendo be faza ape na Bible naye to pe aza na mukanda oyo kolobela bosembo ya liloba na Nzambe o bakoko na biso batambolaki nango uta boye na bango likolo nse. C'est que notre programme, c'est ça nous réclamons. Nous réclamons un programme déterminé de l'homme noir où il faut définir parcours. Il y a Mobimba et Bomoto Nabiso. Et en 1914, quand Babengani Mvulus Kimbangu na Congo, akende kovanda na Kimpakasa. Et na Kimpakasa, akoma kotambola na bamboka ndenge na ndenge parce que tant Babengani na 1914, akevanda na Kimpakasa, après Kimpakasa, akevanda na Mbanza Sanda. Donc manova na deux villages, akende Nkambate. So lelo église Kimbangu sazoko samino ke Kimbangu to alongwaki na protestantisme. Akendaki Nkamba, on ezali mensonge. Tope ezali démagogie. Et Kimbangu wana akendaki kovanda na Kimpakasa pe Mbanza Sanda na 1917. Tope 1916 à 1917. Kimbangu wana abikisaki tata mwasi ya bapapa Diangenda. Babengie Mama Kinzembo. Et Mama Kinzembo azalaki grande sœur ya papa o aboti bapapa Diangenda na kombo ya Papa Kapata Kupenda. Na Papa Kapata Kupenda yende azali mobali ya Mama Mwilu abotisi Mama Mwilu bana misatu wana. Mais toloba déjà que Mama Mwilu azaka na bana 4. Mwana ya liboso aza mwana mwasi. Toyebi na kombo na ye. Mwana oyo abotaki na mobali na ye mutu ya boma. Avant aya kuta na papa ya Badiangenda o abotisi bana misatu dialungana kisolokele na papa Diangenda. Et en 1917, tant Kimbangu en 1914 abikisi tata mwasa ba papa Diangenda grande sœur ya papa Kapata Kupenda o aboti ba papa Diangenda na ba kisolokele na ba dialungana nde esika Kimbangu asalaki relation na famille wana avant tripotage ya kasi abikisi tata mwasa ba papa Diangenda en 1914 mais bokomona mama na likambu na 1917 Kimbangu wana voyage ake Kinshasa na nzela makolo abimelaka na kotaki ngasa na suka kuna na Mikondo Bosawa nzela o batu bakendaka komema bakimpuka ya bakwanga ndaye Kinshasa patia Kinshasa Mvulus Kimbangu akendaki kovanda na njili avandeke sika pembeni to pe nzinga esika ba chinois batongi hôpital na bango baolanda toujours rayon wana to pe baolinga ba absorber pouvoir ya siège esika mobikisa avandaki puisque ngana toza ba ignorant pe toyebi ba trace na biso te donc moi to fongwa meza te doza toujours na kizunguzungu donc po to fongwa il faut to fongola ba trace ya réalité ya fonctionnement de l'homme noir pour na mutu a saisi opportunité ya bolamu ya bomoto boye ndenge lobamaki na mbele laka ya bakoko o banyokwamaki bapona ngana opamba te kasi bayebaki ta d'esprit nini o ngana otokozala dur po tokonyokwama mingi mais ekozala formation po na ngana o Kimbangu ntango longo na njila ke na lingwala ke kutana na papa moko ya muteke kombo na ye papa Duma zwi ya memi na musala kuna ya bamindele na Pelzet to pe Pelze Kimbangu akomi kosala kuna na Wileri na lingwala ye azova na Dodoma asali 9 mois impayé chiffre 9 chaque fin de mois soka sisi musala tango akezwa salaire
Mundela obimisele cahier de paye aïtsa bino kimbangu le cahier de Josué salaire no yele bing mengana na ju salaire te mundela bi ozana l'action preuve abimisi cahier ta la signature eza na tant kimbangu ngo ota signature kimbangu physique a omona ke signature na yango wana mais azo comprendre te mundela zo bise ke kimbangu le kaki déjà donc il y a un kimbangu qui passe soki osali musala kimbangu moko bope alekaka ya esprit ayaka zwaka mbongo ya musala oyo osala nde elembisaki ye aye kodeside alongwa Kinshasa alongwa Kinshasa na le 18 mars 1921 atambolaki makolo asombaki nzombo ya kokauka ayaki na yango babengi biso kaka ye nango ntina Matadi Mayo na nzela Cité Verte etango komena Matadi Mayo amoni place moko mwa mai eza mwa banzete abinaki nazwa mwa mopepe na sokola pe mwa makolo mpo nazwa force ntango akoma ye place wana place yango nde babengi yango Matadi Mayo oyo église kimbangiste ebombaka esika batonga ndako ya 4 portes 4 points cardinaux tobaki esika wana ezalaki premier marché mondial des esclaves noirs bakangaka 65 prophètes noirs 32 prophètes 33 prophétesses batiaki bango na bakese bana basi na bana mibali mpo bamema bango na Rome bato bande kolobela nzambe ya mpungu kasi bato wana tu bacercueil wana bakese wana epasukaki bato wana balimwaki liboke bazinda na se mabele pasuka esala libulu ezanga profondeur yango bamindele bayaki babetone libulu wana puisque ebande ko refouler mon pepe ebande ko yela biso makamu isi ya lolenge ebele roi Baudouin yaka wana bakenda kuna na bapapa diangenda pona reposer première pierre ya reconnaissance ya koloba ete kimbangu aza motinda me ya nzambe kasi baloba kimbangu aza motinda me Yesu te soki bomona église kimbangu azo tatone to bazo telengana puisque azangi enseignement adiembelaka na enseignement colonial mais sikoyo azoluka forme nini akobima mais moya bima eza te puisque akomaka déjà to mpe amentionnaka na mire na ye ke église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu na biso bike Kimbangu tolobela komone Simon te mutu to azobenga Kimbangu Simon seka yebi Kimbangu te po Kimbangu biso kutana na biba na ngala za Simon te po Simon eza kombo ba protestant ba batizaki ngai tangu papa moko ya muyombe babengi ye papa kuyela nzazi na mwasi na ye babengi ye mama Louise Makesi balokotaki nga na zamba ya Manyanga puisque papa wana azalaki boy na famille protestante ya Ngombe Kinchuka mwasi na ye pe mama Louise Makesi azalaki boy na famille protestante ya Ngombe Kinchuka kasi mukolo moko mama asengaki bakonzi na ye ya baprotestant akende ko visiter famille na ye na Manyanga et mobile lokwa yoka ke mama asengi ake visiter famille na ye na Manyanga papa pe alobi ke bon na ko accompagner mwasi na ngai ye pe asengi permission pa ya ba missionnaire protestant nde batambolaki ensemble meton bakomi na zamba ya Manyanga bakutane na mwana moko ya mobali likolo libanga kasi mwana wana bakutane likolo libanga azali mwana o mama Kimpavita alakaki na le 2 juillet 1706 tant batumbaki moto aloba mwana obozo bomanga na ekombo na ekembo janzenza me akozonga na sima mikolo kombo na ekozala Mvuluzi Kimbangu mobikisi ya mokili mama pe akoningisa mokili oyo bilembo ya makambo eleka na 1706 ezalaki vérifié na continuité des programmes ya kokongeli wazaki mokonza mboka bolobo puisque ayaki ko visiter mabango eutaki na sanza ekweyaki na ngomba ya mangengenge avant 1887 avant baye ko se retrouver na Kimbangu wana mais na 1887 tant Kimbangu balokoti ye o tozoko benga lokola na mama kuyela nzazi basoda mikuse babimaka na mboka o babengi Mbanza Sanda na Bakongo babindele bamende ko ke visiter basoda wana betoile filante bande ko tambola pona kolakisa elembo ya mobikisi puisque tobeke betoile filante nyonso bomona na likolo oyo aprovaka arrivé ya ba mobikisi na kati ya mokili etambolaka na parcours ya 36 000 km par seconde oyo emarkaka arrivé ya Mvuluzi Kimbangu kasi Kimbangu wana tonga longwe
na etando matadima yo asoli na nzamba bakoko lobi utakala na ponaka ozali mobikisi pe motindami kende na etando ba Kongo sakola batu baye banzamba bakoko na bango ayaki asaki musala na ye kasi ba Belge ba menansanki to beti masolo par rapport ya le 18 mars 1921 c'est que le 18 mars 1921 eza mukolo oyo Vulus Kimbangu a débitaki musala na ye sika lataki nguya skoyo oyo approuvaki Kimbangu tozolobela lelo puisque tant azaka na 1914 na ba Congo azaka Kimbangu ya 1921 te eza na ba parcours oyo ko approuver biso to pe ko laksa biso lolenge kan Kimbangu azaki na 1913 lolenge kan Kimbangu azaki na 1912 1911 1915 1918 mais 1921 a changé qui fréquence azaki Kimbangu oyo bateketeke to pe bakimbangu o bobengi bakimbangiste bazolobela lelo te ya kosangisa na Yesu tanto beke bakimbangiste bolonga biso te po loka tobotami na lokito ya bambuta za bantu toko déloger bino par rapport à mensonge pona to chasko vérité likolo ya mesa et soigner sikoyo nzela ya ba génération o ba ko continuer programme et soigner nzela ya ba génération o ba ko continuer programme ya biso bakitani ya bakoko dans le 18 mars et la fête ya mukolo o Vulus Kimbangu a dépitaki musana kasi tonga koma na ba Kongo akene nkamba te pona ko prouver biso ke azaki na bana te puisque soka azaki na bana papa nyonso so zai voyage tango ozonga faut que na libota no place otike moi sinon on a bana première préoccupation na ya papa nyonso atiki bana quelque part soka zongi aulukana place bana na aulukana famille nete mais aulukana bana na ende baza famille na aulukana bande côté ko babota maine papa mo mama moko mais Kimbangu tonga zonga eba Congo na 1921 le 18 mars akena ko vanda na mbanza sanda na Kimpakasa akomi kote ya kuna kobikisa batu na banzeta bokoko tinde bamindele bakangaki do bamindele ba tripoter histoire à partir ya mama mwilu azalaki mwasi ya papa kapata kupenda bisingombe toloba déjà que bangombe bazali tribu ya ba Kongo te baza pe ba Kongo te mais bazali bangala ya Équateur babenga bango ba bisingombe baiko sa misala ya chemin de fer na ba Kongo baiki pe osa misala ya kotonga ba église puisque bazali na ba spécialisation ya kotonga bandako bandele bandako bandele eza lokwa bandako ya ba matiti oyo tobanda kotonga na bokoko na biso ena fraîcheur ya bien eza makambo ebele do ndene bakanga ba esclave na ba Congo te mena Équateur baye na bango na ba Congo ba esclave nti lelo batikala bakoma pe ba Congo babimisa tribu moko bo benga lelo ba bisingombe bango lelo ba oyo bake baza famille ya Kimbangu baza bakoko ya Kimbangu biso bite Kimbangu abota te donc bokoki ko échapper biso te po vouloir ou pas biso to zelande to samba na bino so boza fort bo banana koleka na ba vidéo bo contredire makambo tozoloba comme ça degré à chaleur à combat et pela sous makasi to zela bino po oto loba ya minene ezana to lobite mukolo bo chaka makolo na bino na vidéo po bo contredire makambo biso to loba nde to kota siko na ba profondeur ya combat puisque na yebi bino famille mobimba bo bangi sangate ata bo luksanga po bo mangai mais na obanga bino te parce que muto alati nzoto nanga aleki bino na nguya muto alati nzoto nanga alobelaki ngai déjà makambo nyonso o bino bo sala yango a remettre biso un cahier de charge o eko traiter makambo nyonso elekaki na passé donc tozobanga bino te bakimbangiste kasi toye pour vous dévoiler botika la vide bandimi tout na kati église baokima bino po bakomprendre ke Kimbangu aza papa na bino te mais bosaki société individuelle pour exploiter les Congolais ou les Africains et cette société tobota mpo na kokanga yango kozwa mbongo tu o bozwaki na mabonza tobimisa ba salaire ya peuple congolais o bozwaki en otage o bokosa ye bango mibeko bolingo misala mais bolakisi mibeko te bolakisi misala te misala bosa na individualité po na famille moko boye badialungana ya bakisolokele na badiangenda mais bozo songer te po na peuple o apesa bino force po na bobatela lokumu ya identité wana o babengi Kimbangu c'est que na mois de mars biso zaka na le 18 mars to feta fête ya Vulus Kimbangu ko la débita ki musana ye
toye kozwa avril toza na feti ya le 6 avril. Le 6 avril tolobaki eza mokolo oyo bamindele batumbaka bandaku ya bato na mbanza ngungu mpona koluka kimbangu wana babomi bato kasi kimbangu aserandaki ye moko devant l'époque coloniale mais atambolaki dans l'espace esika bato moyindo bakonfirme ke azali mobikisi wana le 6 avril. Et toye kozwa le 15 avril biso osalaka feti ya sanza. Sanza oyo ebimaka na likolo tofetaka mpona yango puisque azokopesa biso production ya makambo ebele ozosenga ngana oyo tososola ntina ya sanza oyo etelema likolo na biso etelema likolo na biso pamba te po toyebaki deyaka sanza azokoflashe matrice ya mwasi mpo mwasi ya conservoir. Sanza azokoactive matrice ya mwasi mpo mwasi ayoka posa mobali. Sanza azokoactive bolingo ndenge tozolingana bato na kati ya mokili oyokela moninga mawa olinga moninga na yo oza na camarade eza ya mundele eza ya mutu mwindo amour wana sanza mutu azoproduire. Donc so toyebi valeur ya sanza nde tokogarantir mobimba ya makambo etali sanza biso tofonctionne na yango na vie physique oyo toza na yango. Donc chaque le 15 avril tofetaka feti ya sanza. Et na feti ya sanza tosalaka activation le quoi ya ba pierre précieuse to activaka mabanga to présentaka yango na ba rayon soleil mais en réalité to absorbaka l'énergie ya sopasium o babengi lokola or jaune ya moi o ebimaka na 8h puisque to beke moi soki ebimi na 8h aza na sopasium mais so akomi na 12h akomi na argent blanc. Argent blanc est représenté force à Batnakata Mokil. Or, la sopasium est une puissance de l'intronisation. Ou bien une puissance d'activation. Bakoko kalabando ko zwanzete. Ezaki nzeta mangate, ezana ba sorte ba nzete onza ba pesa ba accession ba nzeta na bakoki ko présenter ngona moi. Oyebima na 8h atongo ba sala losambo na yango ba graver ngo to ba kotisi mémoire na baona kata nzete wana. So ngana opeto za capable par rapport il y a les secrets, il y a 40 pouvoirs magiques de l'homme noir au Bakor va remettre biso. Na réalité, il y a 23 tables d'alliance au Moïse Aïba qui kuna na kati Égypte, na palais pharaonique pour na lelo Europe comment développer. Donc biso to banga bango te mais to zasko na ba secret ko renverser bango pour na to zong sa na mulongo balanda sko kelas. Baïba ke makam tout ba ok na précipitation, ezo boma batu, ezo créer ba confusion parce que ba lokota ki ya ngumbangu bazwa ki on a ba sens vérité ba réalité oyo nzamba pesaki na juin le 30 juin tobi eza fête ya Congo te par rapport à l'indépendance puisque na tozo indépendance te puisque ti lelo so tozo indépendance mais to boma ba kombo tout o ba pesa biso Joseph Kabila aux esclaves po ozo vivre na kombo ba paya to na mbongo mo no biso to mona ngote. Ils ont dit que comment ils ont en tête à mboka mais ils ont des noms. Ce que ils ont des noms, mbongo ya makasi to une grande partie ya bomengo mboka bando kende pa ya bato ba doté au combo na bango Joseph. Ils ont reconnaître Koko Kabila. Mais Koko Joseph ya mutu mwindo azarate. Ce que tomino bondimi ba double nom, ils ont domination et vous êtes toujours faible, vous êtes toujours courir derrière les autres. Yango bozo ko précipiter que bom sambongo na ba France, na ba États-Unis, na ba Suisse. À ceux qui vont continuer silito humilité politique et sili ba kangyo ba botolo ba mbongo africain mo ko sala suivi na ngwazate. Atozo ko perdre bomengo mboka ezo bima et que mvwa sa Suisse, Suisse à vivre à Kitoko, France à vivre à Kitoko, ba Congolais tout ba komi to ba Ougandais ba Camerounais tout, ba Nigérien tout ba komi ka ko envier Suisse. Bakum ko envier ka Londres mais bazo ko envier mboka na bango te puisque bino ba kotsa bino na ba système il y a aliénation spirituelle. Aliénation spirituelle là mutu bakangi chaîne alandaka ba maître nae. Après ça président il faut ça na double nom Joseph Kabila ndenge mo pe au moins ba makambo ezolanda bo mona kuna Félix Tshisekedi. Bo mona kuna Joseph Kasavubu. Au monde Joseph Kabila et Joseph Mobutu.
Momo Nakuna, Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire, il faut total la 4 noms wana, ou bandaki masolo. Faut to bandaki na Joseph Kasavubu. To ba déjà que Joseph Kasavubu est le premier président du Congo, mais azala qui PD puisque a outi na séminaire. Ya on bomoni abandé ko obéir makasi ko banga même basango. Ko fuka ma même. Ya on ki mbanga la taki ko Lumumba puisque mona déjà que Joseph Kasavubu aza aliéné akoka ko tia ligne de conduite monte o ko tika na continuité de programme ba génération ekoya. Mais alataki Lumumba, malgré Lumumba pas na makambu na ye mais aitizaki Lumumba po tia pression lumière et la vérité wana trace nango ebunga te po bato ba oya sima na bango ba osala continuité. Ano to bige papa Kasavubu azaki PD ya basango donc bando vivre na basango. Bango ba formé ye yango moni abande ko banga basango même tango indépendance ye tanga zaki discours ne ayaki nde to bondela susu basango. Toke na wana ba système ka tozo kendelelo o te droit o tozo benga nini bazo benga nini makambu o Italie ba droit de l'homme ba makambu Italie o tozo benga lokola ba titre nyonso bato bazo lobela lelo. Mais esprit qui mange quoi qui ko révéler la tinzo to Lumumba sa lettre na ndenge donc mutu atine Lumumba na sa lettre wana aloba makamwa se kimbang puisque na kata sali wana ba robo de bazalaka ba kokepe okanga Lumumba mbala mo se place mais nguya nzambe kangaki bango ema ba kokepe ko se manifester te yango bomoni Lumumba zwa ki puissance likolo na bango to abimisaki lettre na e. Puis ça a autorisé te sa lettre na ndengene ezaki surprise pour na ba mindele yango mo ba bomaki pour na lettre wana o ya saki pour alobaki vérité comment l'indépendance doit être traitée bato bayaki ba panja ba famille na bino lelo boza dispersé ba misuba koma ba Guadeloupe ba misuba koma ba Haïtien ba misuba koma ba Nigérien ba misuba koma ba Togolais siko bino bozolinga bobongisa bosangana suna bato ba kabole bino sans toutefois réparer makambu ya kala kai ba panzaki bino ti faut réparer nanu pourquoi bino bo panzaki biso to juger bango nanu après ko juger bango nde sikoyo to koluka sikoyo amour quel ko bo saki makambu na précipitation to pesi bino na punition après punition biso ne to rectifier punition na to pesa bango po to kotsa bango siko balanda programme et le quoi ba to ba traiter makambu na toujours na continuité ya démagogie rien ne marchera. Pour te dire que tu as ça va mindele. Et tu sais que la vidéo a tout le monde avant Kabila cédé pouvoir pas se que d'abatama. Biso le bail déjà que bitumba suka otozo que nango 5e président koya mais to bundala ba mindele. Parce que le lenge 5e président na zuli ki bokondi botalande ni makambo ekoleka. Et là ba kokosko bazo travailler na kati ya bomumeka non nyo supuske ba mindele ba yeki ba cha wa bango ba koko pe ba che wa bango. Ce que tu tala banani o baza ba kolombo ka to pe banani o ba kolonga bitumba o ezwa liboso puisque avant to longa étape 5e président clarité la vérité wa nyons tout na précision ya ligne de conduite nino mutu mwindo asengela tambola et kocha déjà elembo na yango pona ba o ba koya siko ba élevé makambo wana nyons tout donc lelo totombeli bino Ntekela Munakombo Nzakomba 313e édition fête ya Likabo. To clôturer ngolobi pona mukola samedi to kotana fête ya suivi to pe kolandela makambu kasi et vous appelez toujours 313e édition. Voilà, na mois juin to lobi biso le 30 juin to reconnaître on fête d'indépendance te kasezali journée de la colère. La journée de réflexion, il faut que les Congolais tout va fêter le 30 juin comme fête de l'indépendance. Bazali ba bourrique. Tu peux bazo comprendre que pour tu le loyo lo baka français. Nano publié l'ingalate. À quoi sert l'indépendance? Tu le loyo c'est l'alphabet français. Yo mo dans l'alphabet. Ok na octanga classe na formule européenne ba il a 1 plus 1 au kati 1 Yacine européenne, au plus multiplication de la mort. Yacine européenne, au égal Yacine européenne. Mais toyelio sikoyo mode de vie na yo moko. So tembe yo mo to konyo kwama. Etali bisote
toza ba parcours muto oyokola muninga mawaza te po bato batinda bango baza déterminé ya ko accomplir mission. Même si bakufa na bango na nzela mais ba matambe ya ba makambo bango ba ocha komba mise au point ya ngwana nde batu tout o bando ya sima ba o mettre en pratique. C'est que makambo tozolo ba so bo chango en pratique te ata lelo biso tozate boye bage bano bozo bota ba obotela bino mindondo po ba olinga sko bazwa makambo o ba chango sko en place. Donc c'est le moment totika fier tozwa ngonga o batindeli bino batu boyamba bango na esengo tosa musala Congo et se délivrer et pelisa lumière asika o balobaki mokili mwa sika mais so botie tembe to perdre bato ebele même si biso tozate bana ba ko compliquer bino iloba nzambe bo mwa seko ba ko etika seko. Na mois de juillet, tozo sauté mois d'étape, to compléter à la longue, mois de juillet, biso to fetaka, le 26 juin, fête à Likabo. Yango toza nango, le 29 juin, fête a suivi. Kolande la makambo. Le 2 juillet, fête à revenu des bénédictions. Le 20 juillet, toza na fête ya mutu alaksa biso makambo babenge koko mangongeli. Ba papa nyonso ya 1921 ba pesaki kimbangu mu Congo. Kasi kimbangu wana yesu ko pa bilenge alobi na pesaki ba papa maele ba pesenga mu Congo lelo na yepa na bino bilenge bobimisa bakoko pe bakobimisa bino bilenge boya boya ba mama boya boya solo bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe ba mama boya koyoka bwanye uti na nzambe. Zamba tinda kimbangu na batata bapesi nzambe mokongo lelwaye na bilenge mangongele sengo na motema lelwaye na ba message sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisa kanzambe sengo na motema nzambe ampungu tulendo sengo na motema lelwaye na mangongele sengo na motema lelwaye na bilenge ba message sengo na motema tokumisa nzakomba sengo na motema nyamolo ibanza sengo na motema mvidi mukulu wa bankambwa sengo na motema maweja nangila sengo na motema notobike nzamba bakoko atine mvulus kimbang na nzela ba papa 1921 kasi ba papa 1921 ba buanga na kimbang wana pona kobanga fimbu ya colonisation ya ba changer ba makambu bomoni ba papa diangenda ba bangi fimbu ya colonisation ba sangisi kimbang na Yesu ba tata onda ba bangi fimbu ya colonisation ba changer makambu ya kimbang ba ke pa kola bangola ba komi ba église de Saint-Esprit. Nzoka kimbangu ateyaki makambo ya Saint-Esprit te. O bango basangisi na kombo ya kimbangu. Kimbangu ateyaki makambo ya Jésus te. O lelo kimbangisa bimisi papa dialunga na komi Jésus tolobi lokuta na bino. Puisque biso tokuta na kimbangu alobi bana biye kota bino misute cela veut dire Jésus mutu mundu azakate. Lokwa bokomaki église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu biso tobota mpona ko déloger bino ko laksa bino ke Jésus-Christ a un pouvoir et routine Kimbangu te Kimbangu a likolo ya Jésus-Christ. Puisqu'en 1934 a témé likolo ya mai. Yesu na témé likolo ya mai te. Ata boko sibiso o Eli akangaki moi 3 ans likolo bokosi. Pour te vérifier makambo wana nyonso par rapport ya précipitation historique. Ya makambo tu boyaki okotisa biso démagogie pona to koma faible, to koma simana bino. To comprendre réalité ya mobimba bomoto na biso te o nzambe alingaki tozala nango na kati ya mokili. Awa tobika ba papa 1921 ba onde ba enduire biso na ba erreur o nyonso. Ba papa na to otanga ba papa diangenda mutu mota ko yikoloba te ba papa diangenda baza bana kimbangu foto senga bango pardon. Yo mutu ozotinda bana Kongo ba senga papa diangenda pardon. Eso yebite ke papa diangenda boma batunanzela nkamba. Totika ignorance. So wali to bando tanga ba kombo na bino to kotanga yango. Après à quoi affronter toute étendue de la terre au professeur à l'université makamsu na lobité na za bino bato tembe mukoboko bimsa bilongi na bino nde bokoye bangai siko na zanan nde bokoye ba siko makamini onga na yena yango
Otozolo eza juste clarité topé réunification historique de l'homme noir et en a vrai sens na yango. Maintenant ozela mutu tout ya batembe pona bika bato tembe baza bakobima. Et na ozela bango siko mutu bimisa mutu na otokata yango poto laksoke oyebi masolo te tika balakisa yo. Soko chetembe okosuka. Donc mutu monta kotinda bana Congo basenga papa diangenda pardon. Pour trouver d'ailleurs que papa diangenda baza sanguinaire bato ba rendre bisoto ba induit biso na berero nyo sur le lot tozo souffrir parce que ba lakisi vérité ki mbangu te. Yango batiki bana ba ona ba confusion bana bazo wela kuna mususu akomi nzambe kiangani. Bon kiangani yo za nzambe poubelle na Congo ezo sila tendeni. Lakisa ki bon nzambe na poubelle silati. Mino kasi ki bon nzambe za ka koza ba master ba konzi. Donc yo so za mu master ba konzi oli ya mwa kanyaka o kanza ko za la danger te. Biso to sa ba bilanga to leki bino ba mbongo poto ko bimisa ba salaire à tous les Congolais. Projet na biso yangwana. Mais bino wana projet te. Projet na bino zaka il faut bosenga bato ba mbongo. Ba bola. Bato apasi. Bato o balala pongi butu pe mo ikosenga aka baninga. Mais sans ko luka ko bongsela pe baninga vie ya kitoko. Ba bandimo bino bosenga mbongo chaque jour na kombo kimbangu. Bosanisi kimbangu wana Yesu mukoni bino pe bosela bango vie moko social o bango pe bazala ere ba sepela na bola mwa kimbangu. Po bola mwa kimbangu etika teke botei kimbangu ba pesi bino mbongo. Ba mukoni kimbangu pe ofuta bato bazo landaye. Donc tobi ke bo BBC. Et biso to tika bino tate, nous sommes là pour faire ozo benga la remise et reprise na bino négociation tate. Pour na ke bo benga to ko solo la. Mais ngala on négocie na bino te puisque naza déterminé ba on négocie na bino eza bato nzala. Ngala mutanzala te. Ngala base fixe de la frontière BFF. Na va na mangongele amemenga na centre d'accueil tokutana ibozana ba vidéo. Amemenga na matadima yo tokutana ibozana ba vidéo. Kasi le roi bo ignora qui est. C'est pour cela que nous avons dévoilé bino. Jusqu'à ce que vous allez accepter oyo mutu ayaki nanga na centre d'accueil ebisaki bino po tozalaka na bino. Boyebi qu'est-ce qui était passé? Boyebi nini otosolaka? Il faut bo répondre na ba critères. Tobi ke poto ndima kimbango bozolo banankamba, faut bo boma kombo a Yesu. Mais tant que bo sangisa kimbango na Yesu, tokondima bino te mais toko dévoiler bino mokili eko boya bino. Tosela bino propagande. Ne ba politicien basalaka pona wela kibokonzi na bango biso siko to sa propagande ya kimbangu to tesko kimbangu na vrai sens ata boza bato boboma bato biso to signer so boboma biso boya bokoyeba pe pouvoir nini oyo kimbangu wana atie na kati na biso oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Congo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Congo tokoyembela kanzambe ya bomoi yangu ya boya toyembela ye tokokumisa kanzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisa kanzambe ye ajali na bamoi ya seko boyaka banso tokumisa kanzambe lakumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso oyo tango yekoki tango ekoki bato wana nyonso bazoke na suka puisque bapesa ba propagande ya lokuta bapesi 4e président koya kimbango akozala na ye mama tchala mwana ke yemba pona bapesa ye quelque chose namonaka bino nyonso mama tchala mwana botika distraction ngana bandolobela bino vérité ata bosima minduki boboma bato ngana babanga liwa wana te puisque na botami pona ko renverser l'époque coloniale tozong sa réalité de l'homme non comme c'était prévu yambo to bana manaka mso mkola lelo tolobaki lelo tokolobela makambo etali lo sambo ya likabo po tokosala yango 3 jours
Mais tu as le chrétien, tu as la carême. Nous avons la carême, puisque balobi, moutoua la carême, mais esclave. A gozala l'esprit, ne gozala traumatisme. Au cas prince boy, au beau sang que moutou que yaka sans avec c'est tout yo. Pour la ginzala, na tina kola nzala. Bana bolali ba carême. Bozui ba visa boke ba poto. Est-ce bo bongi? Na ba poto ko ba wishet. O sala ki carême na kisasa po zwa visa, ozui visa, nzamba pamboli, o tsheba tapage inutile. Bon nzamba pamboli oke poto, okoma oboko la ba koko. Est-ce nzamba pamboli pena solo? O sali ba carême kuna na Kinshasa, ok l'église, o koti ba veiller, o nga makamna ngezo simba te ba pesa nga visa, ba nyatelo visa ok France. O komi na France, o komi ko pangusa banda kwa batu. Est-ce ma pamboli yango wana, o comprendre ko zaka esclave. On doit dire que toko fomenter mitou ya batu puisque il n'arrive pas à comprendre comment doit être l'indépendance. L'indépendance, cela veut dire que tu es libre. Il y a pratiquer sikoyo lolenge ki bomoto boyo. Donc l'indépendance est ça lolenge. Indépendance est ça politique. Ne pas le voter. Qui manque le bac il y a trois pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir autobenga lokola. Il y a science et matériel. Bon, pouvoir et science matérielle, tout le monde papa mon entier maloba il y a longue. Après si vous formule pas même il y a ça ma fouta. Ça veut dire longue à goya au grand complet dans trois pouvoirs on a parce que trois pouvoirs on est à pouvoir on il faut lo sambo yebana ya mutu mwindo. Na siko zamba lo sambo wana. Pouvoir wana matériel technologique, il faut écrire bima, c'est la technologie. C'est l'invention de l'homme noir. Pouvoir politique ezali lolenge fonctionnement ya batu na batu ba loi to vivre ba loi européenne était pour ba loi tout oyo la constitution africaine ezo vivre na yango c'était composé par les européennes pour na convoi misa ba européenne c'est pas pour nous yo zo la constitution yo sala constitution yo sala constitution ezo la que yo il faut tanga en français. Faut en anglais, il y a une vraie constitution, il y a une vraie samboka. Donc, on dit que mboke ko bonga boyete bandeko, soto chetembe pasi ko bakisa mati bokondime la bosembo alilioba oyo, mvulus kimbango ya kinango, mais eza pas bakimbangiste te puisque bakimbangiste baza bato ba trahir kimbango. Ba koti ba magie, ba bomi batu, ba déformer histoire kimbango, ba bete biso masolo mususu jusqu'à présent. Notre génération n'arrive pas à comprendre qui est Kimbang. Au bout d'un jeune, monsieur, c'est Kimbang. On va dire, so Kimbang, Wazanani, Yezwa Leki. Bon, faut tu en es faut tu en es l'église Kimbang, c'est pour atteindre Kimbang, on a démagogie. Abio Kimbang a envoyé spécial à Jésus, allez, valeur Kimbang, on y banate. Mais puis, ce que tu as dit, à Kimbang, on a beau solo, on a dit, allez, qui Jésus. Tu vois, sanctionner Jésus, hein? Parce que tant Kimbang a c'est quoi qui dans les 6, 11 mois. Yansobi tocha likambu na likambu likona mesa pona tokangolama tobuka bolamu ya bomengo ya Congo pona to créer vie sociale ou ekobimisa ba salaire bolanda ba distraction teko ba Joseph Kabila wana ba trouble mental mais tant biso siko tokocha vérité ya kimba ngwa mesa na ba Joseph Kabila na ba oyoka te. Na ba Félix Tshisekedi ba yoka ante po ba kolanda siko enseignement de l'homme noir puisque to mona Félix Tshisekedi tout le temps pas ba pasteur azoke esambela to bi un président de la République soki ozoke ne pas ba pasteur ozo s'agenouer de kasavu bando s'agenouer au komi PD au komi faible esprit non ba zo dirigeant ngo pas ba colonisateur donc ba congolais to pe ba africain tout le quoi bokenda ba église esprit na mino ba gérer ka ngo pas ba colonisateur puisque l'église c'est l'instrument de la colonisation. L'église, c'est la colonisation d'éco. Pour abomi lolenge no bakotiso lolenge musu lolenge wana balakiso yango na fimbu bato a 1500 bazoga on a fimbu. Bakata ba on boko po bandimisa ba il est vivant, il est ressuscité qui Jésus de Nazareth. Et tigali mon mesano habitude tibiso bato lelo kwa to bi vérité te to comme on dit volontairement. Ça tenir compte que c'est l'esclavagisme. Mais quand on parle de l'occupation, l'église, témoin de Jéhovah, c'est l'occupation américaine. Puisque tu vois déjà que les jovistes, en 1884, dans le protestantisme, qui en 1513, entre
Pape Léon X na otozoko benga lokola moine Luther na monsieur Calvin na la reine de l'Angleterre o babengi o asalaki anglicanisme basanganaki na table moko pona ba créer masolo na bango kasi confusion kotele bango puisque papa bimisaki le mot indulgence babengi yango tubela masumu ezaki na 1900 mais 1513 papa wana bimisaki makambo wana réunion na komona Pape Léon X kasi collaborateur na oto bengi moine Luther aza espagnol pe allemand a kotaki a telemelaki makambo wana alobi ke mutu ako tubela masumu pa na o papite fa tubela masumu pa nzambe babetaki 13 coups de balle na tolo akufaki yango ebimisaki protestantisme et protestantisme yo bimisela biso ba premier pasteur na 1884 et parmi les premiers pasteurs babimena na 1884 babimena 3 formalités ba mwendi ba lama ndeye kobotela biso pasteur moko ya américain comme on est Watowe en société traduite de biblos pasteur Charles Etas Russell yem tasel bino témoin de Jéhovah dans biso bige Jéhovah za diable Jéhovah aza diable munene avandaka na ngomba moko na Suisse babengi yango Mont Blanc ngomba o jibe mpia na yembaki au sommet du Mont Blanc Jérusalem November Elohim biso to reconnaître ete ke nzambe biso bakoko na biso bayeba Elohim te tobi Elohim aza diable munene Jéhovah Seigneur El Shaddai God o bobenga my God ba congolais tout baza na Londres to na Grande-Bretagne babenga nzambe God tobi God wana iza nzambe te ezali kombo ya diable bazo chamne na kizunguzungu ya oti lelo bozo bela my God mais bozo kokana mino na banglais te est-ce bo tika te bana wando bela my God nan déjà commandé mo na banglais to banglais bazo bikeko na biso na ba Nigeria partout na Congo na Côte d'Ivoire bakenda na ngotse bazo nsion nyonso babandi ndeko zongo puisque ba sentir que moto ezo pela kuna ndeko tolobi déjà que 313e édition ya mama Kimpavita to côté na détermination à chiffre 7 elingo bake bako na biso balingi banikisa mokilo poto ye babango c'est qu'après le 2 juillet mokilo ekoningana na makamu si munene oyo ekoblige mutu mwindu andimela bosolo o bako bayeki na yango pona tozwa indépendance totale Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandambe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandambe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza banabilaka banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mafuta banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mawanzile banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maonso matuvanga mfumu nzambize imo bakaka babanzi langa mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu bambuta bakangama
sambu bena jo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bilenge bakangama sambu bena jo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bamama bakangama sambu bena jo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bapapa bakangama sambu bena jo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao batoto mangi muzulu mangi maonso matuvanga mfumu nzambi zeimo bakaka banzila nga mfulusi kimbanguka kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo 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 nzambia mpungu kemba siwa solwa kembo 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 mvidi mukulu kemba siwa solwa Zaya yo sakembe la baba bakwikila Muzambia mpungu tulendo Kongo Kemo 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 che maunga Kemba hosi wa solwa Solo se solo Akonga mungali Nzakumba Olenkumu Maweja nangila Tobelelio na bokasi ya bileko ya kala. Oyo batambolaki na bosembo ya kombo na yo ezanga suka solo. Bandimaki konyokwama pona kopesa biso nzela. Ya lobiko ya solo pona tolengela boye ibolamu ya bileko oyo koyingela sima na biso pona kokoba yenda. Ya bisika biso tokosukela pamba te biso toyingeli pona kokoba yenda ya bisika bino bakoko ba biso bosukelaki. Tokumisi kombo na bino elongo na Nzakomba. Pamba te bokanisa kibiso batu ya lelo. Pona toza na makasi ya kobongisa nzela ya baye bakoya sima na biso pe bongo na bongo. Lelo ezali mukolo o bino bambuta za bantu bonyokwa maki pe boyokaki mawa na biso bakitani na bino. Yango wana botangisa kipinzoli ebele pona kopesa biso nzela likona nyonso pona tosepela na bolamu nyonso botigela kibiso. Lelo ezali mukolo ya likabo ya Nzakomba kati na biso pona moko na biso asepela na bolamu ya kombo na Nzambe o ezanga suka pona tokokisa mokano ya manso oyo ebombama na kati na biso pona tosepela na Nzakomba elongo. Bolingo na yo Nzakomba ole nkumu elutaki yango wana okabelaki bakoko bwa biso mokili o mobimba. Pona kolakisa biso munene na Nzakomba mpwasa. Pona kukangola mokili mobimba. Tokumisi kombo na yo mbala o mbala. Pona likabo ya mobiki sikimbangu jantungunwa kialwenga mvuluzi na nzela ya mama kimpavita esipa. Tope mama nsimba. Kombo na yo ekumisama. Na bolamu nyonso okabelaki bakoko bwa biso. Pona likabo oyo obongiselaki bango na tina ete bango balengela bolamu na biso. Bakitaye na bango matondo mingi na nyamolo ibanza. Pamba te olingaki biso ya mboto zala batu ya lelo. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya mobikisi ya nyonso mvuluzi kimbangu jantunguna kialwenga na tina ete pinzoli nyonso atangisaki ezala biyano ya bomoi na biso batu ya lelo. Kangola bomoi na biso mobimba katna mikakatano ya manso pona tozala na makasi ya kotombola lokumu na bino bambuta za bantu bonyoko makitango molai pona biso to zana kimia katna mokili katna kimia. Tobeleli yo akonga mungali na kombo ya kama libwa
na zomi na motoba ya balongi nyonso babundelaki biso na eleko ya bowumbu pona kofungola biso misu pona tokundola bolamu ya bomoto bwa biso bayindo ya mokili mobimba na tina ete tosepela na bamakoki nyonso epesamelaki biso uta boyei na biso likolo nse. Kombo na oche maunga mbunga ekumisama likolo na nyonso yango nde otongaki bondeko ya solo elongo na bakoko bwa biso uta zamba ya mambenga pona kokangola mokili mobimba kati na pasi ya mikakatano ya manso. Tobeleli yo mama Kimpa Vita esipa na tina ete ozongisela biso mabota manso oyo tobungisaki uta kala pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki pamba te bolobaki yango pelele ete bokozonga na kati na biso bato ya lelo. Tobeleli yo mama Wanzile na tina ete otombola bososoli ya bomoto bwa biso bayindo banso ya mokili mobimba pona tozala ndenge moko lokola baninga nyonso ya mokili mobimba pona tolongwa kati na kotelengana pe tosimba bolamu ya bomoto bwa biso na maboko mpwasa. Mama Mafuta tobeleli yo na bolingo ya bondeko oyo tongaki na kolandama ya nzela ya Kimpa Vita pe ya bakoko bwa biso uta pasi ya bowumbu na bino na eleko ya bapaya o bayingelaki kati na biso toyambaki bango na bolingo solo kasi bango babongolaki nyonso ekoma ya bango pona kobatela likabo oyo epesamelaki biso pe epesamelaki bino pona tokende liboso na manso ya mokili mobimba pe tolakisa mobimba ya bomoto bwa bino mpwasa na mokili mobimba. Mama Nzinga tobeleli yo na bokasi ya bomoto na biso bayindo banso ya mokili mobimba pona kolakisa biso bokasi na nzakomba na kati na biso pamba te obundaki tango molai mbula zomi na mwambe na sambo pona kolukela biso bonsomi ya manso. Tobeleli yo mama Makeba na tina ete ongalisa bonzenga na biso pona totakata uta boye na biso likolo nse pamba te olataki nzoto na biso pona tokokisa mokano ya manso. Tobeleli yo mama Agotima pona kolendisa bokasi ya makanisi ya bomoto bwa biso pona tobuka minyololo nyonso oyo ekangaka biso nzela pona tokutana na bakoko na biso ya petwa matondo mingi na maweja nangila elongo na bakoko na biso pona bolamu nyonso bolukelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko na biso so ekotikala seko totondo totondi pona nzakomba pe biso bilenge ya nkoto mibale totondo totondi pona mama Kimpa Vita esipa pe balongo nyonso oyo banyokwamaki pona kobongisela ngana yo nzela oyo kozongisa biso mobimba ya manso oyo totondo pona mukolo lelo ezali esengo totombeli bino nteke elamu na kombo ya maweja nangila. Donc toza na 313e édition feti na biso ezo continuer lobi nde to clôturer feti ya likabo. Après samedi to bandi feti ya suivi to sala pe losambo ya suivi donc losambo ya kolandela ba makambu. Mais moi muke otolobi to continuer to sukaki na 7e mois juillet to lobi juillet biso daga na 3 juin to za 2 feti le 26 juin na le 29 juin feti ya likabo na feti ya suivi kasi na juillet to za feti ya le 2 juillet Maman Kimpa Vita zele mission na bomo ebase ko ba bien fête ya revenir à bénédiction et le 20 juillet to saka fête ya ko mangongele mukolo o asaki dépassement du monde spirituel de l'homme noir
chaque le 20 juillet, ils ont la prière nango, ils ont la repas nango, ils ont recommandé et tu es à part le 20 juillet, tu es makambo etali o tozo benga lokola 9e mois, toza ba fête ya Mvulus Kimbangu et na 9e mois et tu es 10e mois octobre tozo na ba fête ya Mvulus Kimbangu pe fait le 10 octobre 1964 au Bamka et le 12 octobre 1951 on a fait ya Mvulus Kimbangu et tu es 11e mois, le 3-11 mois 1921, Kimbangu a été ressuscité. Basalaki autopsie le 6-11 mois 1921, Kimbangu a quoi qui sima 3 jours. Tu es na 12e mois, tu as la fête à Congo, décembre. Fête à le 17 décembre, Mkoloba Pesambo, Kanabiso Kombo, Congo. Kaka na décembre ana toza na fête ya Matadima yo mukolo bakoko na biso balimwa ki 65 na 1717 mabele pasukaki efongwamaki libulu ezindi na se ya mabele ezanga profondeur libulu ana yango babindeli bakendaki babetone yango bapesa responsabilité na maboko ya église kimbangiste yende mtakanga mupepe na biso pona bongo ya bato mwindu nyonso mokili momba ezalaka toujours na traumatisme eyengaka eyebaka importance ya makambo eko salate. Donc on va te présenter bien le calendrier de fête de l'homme noir par rapport à année mobimba na calendrier européen puisque tu le vois déjà que tu as deux différences. Calendrier européen a été calculé en 1913 par le pape Grégoire XIII na mais c'est Champs-Élysées Grich. Parce qu'il calcule l'agglomération spatiale à monde occidental, va découvrir que bazar mouvement tempéré. Mais ngana yo na calcule agglomération spatiale à monde tropical, biso peut ça l'étude wana to découvrir que biso dans un mouvement tropique. To cause à la ndenge na ba tempéré donc biso dans 4 saisons te maintenant 2 saisons c'est que to un calendrier na biso on peut ba un calendrier na bango. Yango lelo to bi que mokolo jeudi na calendrier na biso africain et Afrique mobimba est dans la partie à nord. Nord yango eza ba Maroc, ba Algérie, ba Libye, ba Tunis, ba Égypte. Ba on vivre na calendrier obiso to na yango puisque partie nord so ka zo 4 saisons il y a mode européenne par rapport il y a ba limite frontalière des océans et des mers. Ndazo bénéficier atmosphère wana to pesa ba calcul atmosphérique. Il y a chaque coin mondial, il y a chaque pays. Pour nous pesa ba différence, to ba na 54 états de l'Afrique. Bamindene ba tia tripotage pour na ba balisa makamu na bango et comme na correspondance moko na biso. Mais ezo simbate par exemple to lobi ke ba anniversaire tout bato bazo sala bazo tâtonner puisque ezo tomber na ba vraie fréquence te yo botamaka lundi le 6 anniversaire no sali jeudi. D'office anniversaire wana e simba na ngote. Tika na onde ko kosa no ba dépense te donc so botamaka lundi ata comme na 2020 anniversaire il faut tomber lundi. Pour anniversaire zolanda correspondance ya jour botama ki na date yango ne mtu ekoselo effet ya une année oyo bakisi mais to kota na bobuzindo penda te po to ekolobela mingi makambo calendrier te mais to yakika kolobela makambo itali fête ya bakoko mutu mwindu pe ayeba lolenge ya mode de vie na epo a bénéficier ba revenu ya bénédiction to ya ba bola mwana nyonso puisque soki mutu ayebi lolenge na ete akotelengana mais so mutu ayebi lolenge na e akoza fier puisque yene mutu akosaisi opportunité ya bolamu ya production makambo ya nyonso donc toza contre mutu te to bibiso toza na église te to botami nde mpona koboma église nyonso tu topesa programme ya sika eza nini mutu mwindu asambela nzambe akanga misu te mutu mwindu asambela nzambe na bible te ale na bible na coran tozokangisa bisaka wana nyonso tozongisa yango na Europe na Asie bango bazwa makambo na bango biso soko toye na mukanda spirituel de l'homme noir babengi yango temo kia kwanza na français babengi yango cahier de charge. Alors cahier de charge yango babengi na kikongo temo kia kwanza donc mukanda ya bonzambe na biso loposo moindo eza na compréhension na biso eza na mode de vie na biso eza na alimentation de l'homme noir parce que l'alimentation nyonso tozomona toloba déjà que
Américain bazwa biso en otage puisque batindela biso 290 sorties ya produits ya frigorifère na kati ya makambo etali chronologie puisque na chronologie azoko détecter biso o tozoko benga lokola 290 sorties ya produits ya consommation de frigorifère ba makoso ba mikila biso tozana posa biloko wana te donc biso oliaka naturel donc mutu mwindi soka zongeli alimentation naturelle ne akoumela plus que mundele mutu mwindi soka sali calendrier na ye ya 784 jours une année 28 mois akoza plus que mundele yango siko toye to changer ba date de naissance pour précipiter te na ba anniversaire yeba ke so za 40 ans calendrier otoye nango ya ba africain au comme na 20 ans puisque calendrier européen et la précipitation et même likolo bo ça ba différence botala bano bazana ba Europe soit dans la 20 ans au moins aza mwana muke momona komi déjà tata mobimba mandefu mais santé puisque ba respecter alimentation malgré ba clonage eza kunebele mais mutu mwindo au moins mutu mwindo à 20 ans nous na déjà aza plus que moi en Europe ou ya 20 ans bon différence on est uta po yo c'est la calendrier na ye calendrier no zo mema yo mbangu zo mema âge no mbangu parce que to yo vrai calendrier na yo so dans 30 ans to division par 2 et puis ça biso 15 ans so dans 80 ans to division par 2 na calendrier africain au comme na 40 ans to expliquer ba makambo wana tout yango to lobi na makambo etali o to zoko benga lokola mukola misato eza koya le DG kozala mardi ya semaine otokobanda to pe ya poso otokobanda mais le mercredi na yango tozali su na losambo ya mukola misato kuna nde tokolobela makambo etali précision ya calendrier tokobeta lolenge kan calendrier na biso euti wa calendrier tozolobela ya biso ba africain euti wa non tokolobela calendrier des Africains et outil par rapport il y a parcours il y a bakoko on a biso e bandela mokili depuis forêt équatoriale tiba ke kotonga Éthiopie ba ke tonga Égypte tiba retourner royaume Congo ti ebimisa génération na biso bato lelo otobengi lokola bilenge ya nkoto mibale donc pona mokolo lelo tosuki wana totombeli mokili mobimba nteke elamu na kombo nza komba pona mokili mobimba pe topesi na bakoko nyonso ya mokili mobimba poko elamu na kombo ya bakoko banyoko magitango molai pona ngana otobikisama soto ndimeli bosolo wana nde ekokangola biso pe ekopesa biso bolamu nyonso ya bomoto na biso ezalaki kati na kotelengana makimpa vita lele makimpa mama makimpa vita lele makimpa mama Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ngana yo kimpa lelo na sanza tomonani ongali kimpa makimpa vita lele makimpa mama makimpa vita lele makimpa mama Nambanza Kongo mindele batumbaki yo yaya lelo na sanza tokutani ongali kimpa lelo na londende tomonani ngana yo kimpa makimpa vita lele makimpa mama makimpa vita lele makimpa mama Nambanza Kongo mindele batumbaki yo yaya lelo na butu tokutani ongali kimpa lelo na sanza tomonani ngana yo kimpa makimpa vita lele makimpa mama makimpa vita lele makimpa mama Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na londende tomonani ngana yo kimpa lelo na sanza tomonani ongali kimpa kimpa vita Nambanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango Kimpa vita Nambanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango nalolendo nalole ndolendo lendo lendo nalolendo kimpa vita kozonga nalolendo nalole ndolendo lendo lendo nalolendo kimpa vita kozonga kimpa vita Nambanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango
Kimpa vita na mbanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga kimpa vita na mbanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango kimpa vita na mbanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga nzambe nangu ya tonda bolingo motinda mobikisi kimbangu nzambe nangu ya nzamba bolingo motinda mobikisi kimbangu bandeko boyoka bandeko boyoka bisoba tokolonga kaka toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso bai pamama boyoka nzembo bandeko boyoka biso ba tokolonga kaka toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo Zamba pungu watu zola watu fila kimbangu mvuluzi Yonda nzamba bolingo motinda mobikisi kimbangu Paso boyoka bandeko boyoka binoba tokolonga kaka toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo Paoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa bango Baoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa Mangongele, mangongele Mangongele, peve ya Kongo Lomba kwa Nzambi, Nzambi apungua balevokela Baoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Baoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa bango Baoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa Mangongele, mangongele peve ya Kongo Senga na Nzambe, Nzambe nangu ya limbisa Bilenge, bilenge ya mboka ya Kongo Bosenga na Nzambe, Nzambe nangu ya limbisa bango Baoyo balobaka kimbangwa za mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa bango Baoyo bataka tembe kimbangu mobikisi te Nzambe nangu ya limbisa Ba message ya mokili mobimba Bosenga na Nzambe, Nzambe nangu ya limbisa bango Bayaki na tembe po bakabola libota Kongo Kimbanzi seleka sukisa makambo Bayaki na tembe po bakabola loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanzo Kimbanzi imana matita Nzambe seleka Mabe elongwa aomboka ya Kongo Totikala na bomo ya petwa se na kombwa Nzambe Maloba kimbangu solo kokisami Maloba kimbangu solo mobikisa loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Maloba kimbangu solo yendele mvuluzi Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanzo Kimbanzi imana matita Nzambe seleka
mabe elongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami pona mukolo lelo totombeli mokili mobimba pe bakonko banso ya mokili mobimba ntekela mu ya 313e édition ya mama Kimbavita azali na biso mbomo mwaseko kasi lelo toza toujours na continuité ya fête ya likabo pe to clôturer yango lobi pona tokuta na mino mokolo samedi to beta 3 jours le sur ya losambo a suivi na sima ya losambo a suivi nde to kuta na bino mokolo mardi to pe mokolo mibale ya poso to ko banda to pe semaine to ko banda pona to yamba 200 personnes en étendue à Maroc to kabola etene ya bilei oyo kopesa biso bokasi ya pema ya bomo ina biso pona to accomplir pasi ya souffrance nyonso oyo to pe pasi ya ba tragédie nyonso o ba ko na biso balekana ki na yango neleko ya boumbu o ba mindele ba eki ko chamo bulu na kati ya programme évolutif de l'homme noir. Nous sommes déterminés comme la communauté internationale bantou ou topé africain pour to sambi sabamindele pour mukolo lelo to sukiwana to kudana mukolo lobby na 12h ou bien na 16h to zolanda chiffre 3 ya mama Kimbavita topé chiffre 7 ya ngonde zali code d'accès lilo banzambe bomo ya seko ba bakoko na biso ekotika la seko to bengisi administration ya lilo banzambe to za na réunion administrative na 20h ya heure à Londres pona to meka o conclure certains programmes ya makambo etali manaka oto kozana yango mukolo ya le 2 juillet o ezokolakisa biso lotomo ya mama Kimbavita azali na biso na bomo ya seko liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko matondo na nzakomba matondo na bakoko pe na matondo na biso bana bilaka ya etando ya mokili mobimba pamba te lobama kete tokozala 23000 7000 bazali na engagement ya communauté internationale bantu o bakozala kwa ba politicien pe 16000 bazali déterminé na bonzambe pona basambisa pape ya Rome oyo asimbi kindoki oyo ezoko détruire mokili lelo bato bakomba PD pe bato bakoti na démagogie. Donc voilà moi muke tobotami pona kosukisa démagogie tozongisa mutu mwindu réalité ya bosembo ya bomoto na etika sebo bongola meso mwene pona mokili mobimba.